kata makufa te minute ya aibi ngati ngana na yebi kali ya ba cicatrice minene biso tukanga manao isenga fu tu bana na première étape de fini première étape ni mona ba bisusu ba tout ya pas maman lu ngisali pas mi pas na ngumna chwenye chwenye na chwenye ko cimetière ya ko ta biso mama to kumana isenga funa sumbra bi babiu batokengwa mso bakeya na zabi wa teki makasi basomba babi eza bato bayiba bana armée civile o bayiba na Pascal na okomana pe ntasika na Pascal na ndo yiba teki na so de do na cho de do te bata de do bazaki na bolega bona tuti ba kututa pam wa pardon mama suzana moko mbongo oyo sana mwana mwana muka oyiba na kisi avec tout le monde muntu oya avec singa poto ki loyiba na yo ni ngambo lona ki ndate ya kinda bakanga ba beta yi moiti amimi na kalu fungula pour qu'on peut la maison à travailler ko travailler père en personne abi yo mtu boma nga biti nga na bomite yo singa na biloko pour na retirer pouvoir na ngai o nga za ina na zo ki la maison on mérite mula na c'est un sacrifice yo mo bomaye ni bidu mboa no bato esprit nga la mto esprit pour na ino bomaye yo isenga na sa ni na o isenga na sali bango mo ba nyoka bazobi bilu mo place no mo wa descendre pour tout ça baba su baza vierge mi balé to kutana mo na mo ya pembe to kutana jeune fille mo bo azaki vierge dans autres mo na professeur place et en foutima premier sacrifice. Le deuxième sacrifice en foutumo va tindre les camarades na ye ndi ba kinoko kume kota ba kuluna azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom, bonne année chez vous, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse aussi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. La princesse toujours à mon poste. On est là, par la grâce de Dieu, tout côté décembre. Madame, 2022, n'a vu qu'au quota, il y a au quota, invité dans la paix, au quota, beaucoup plus. C'est un merveille à mon anaté, frère Aaron, Azo mon anaté. Les autres juifs, frère Aaron. Tobetane ma solo ya témoignage na ye mais avant to pesa mbote to singa na régie ici mona mboko ya link ya kala j'ai à mokwa bo pesa biso élément pour que to komisa nzambe to zonga na simanga Allez, Eli. Okay, toka hola.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini tolandela ekota okende osalelisa mamu tosisi bapeti wana tobite ni bolongwa biso otikala biso tomemasanga biso mo bapeti mpe balongwa biso otikali tozotikali ando operi tonolandela so mayaya wana tolandele tosepeli na prince na mabwidi na prince moni tinele po ma prince tinele wana tokangi tokata ye makufa te minito ye ana ayebi nga te me nga nayebi ye kali aza bapasicatrice ya minene na nzoto kata partout tina bamakolo anobima nde ta mankaki nzele tukati tozongi nsima moto akanga biso aza te tozongi toandi okima na nyuma masa moto yali okuta sikoyo nakutai na mabele toandi opere sikoyo na ye arrive tona tukati tozongi nsima maofanda so na bar eza te tolongo wana tokei mango tina pale nga akotinanga bite nga ekana eso sa mabe te soza masa na biso mwa azali vrai moyibi abanda koyiba mingi kobuka bameso balibanien vrai moyibi siko na yo asosie siko na ye na baye siko koboma bato kosala babiloko wana kozokisa esimasa yoki oyiba nazokina wana obuka bameso balibani bamoto na bango makasi abite eza problème te po toyeba po yo so tokangama nao esenga fo tobanda na première étape nani omona bato mosusu batuti oyo apamba mamo eloko ezali epambe epa nanga nakotutu ayebinga ndeni sema odedwa te eza na bino moko boye bayema okoza na tshombo okoza na mbongo epa nanga toyine mpe tolusu wana te masa problème eza te okendene mpo nga nasusa bakisi ebele mpo nabela motu wana ma nabelaka motu mpo nasusa bakisi ebele et arrivé problème eza te tokende tokesti na Tchwenge tokomi na Tchwenge kota cimetière tokomi na Tchwenge abi ngai ado nazwa nde tokokita na Tchwenge tokokutana na père mwa mpolo to tokutana na père wana bi awa nde kote tokozwa makambo na opesi bapouvoir nyonso awa tokokutana na Tchwenge wana akoti biso na bacimetière pembeni ya mai ya Tchwenge tokutana père wana tovandiana mpe tosololi na ye basola nyonso bayebi sololi na ye te tobima awa tokiti siko Tchwenge tobimi siko na dc mai yango abengaka yango dc tokomi na dc wana tomiswana ndobwaka makasi na mai abwaki makasi tokomona moto abimi mwa mwasi mwa pembe azongela ntongo abimi abi problème eza kofo kina na zamba mpo eza mwa kozwa bwato na bwato wana bokina katikati efo koma mpo ni mai wana ekenda ti fleuve pembeni wana ile mo eza wana tokovanda na ile wana eya yakuta biso mama tokoma wana esenga fona sombo babi oyo bato bakengo biso bakeya na zandu bateki makasi basomba babi yango eza ndenge so naza moyibi nayiba nombre wana nayebi nombre baopesanga kuna biso na koyiba nombre na koyiba ata 3 personnes 4 personnes omona ngo bamiyibayiba basomba babi amimi miso basomba babi abiki ndi naokende boye na koyiba 4 personnes 5 personnes akei mpe asombi babi aye nango
et donc on a mis là moi il y a ce que ma belle ya moi sur le kota kuna mais on fait million mo on les moli pota o ya sana pour pota mon kele arrivé que tout comme on a pris la carte zamba wana to peut mettre au parquet wana ça y a boîte comme on a payé tu on a ba ici bazali ba na boîte il faut comme na fleuve moi place moi ça on a ba maman sala la bilanga comme on a payé tout le monde ma voix sale mo ya bien et va sale monter que moi payotte moi minene on peut peser au côté de vendre na minute maman moi et le roi pépi moi ne peux pas cailler dans les salama oui mais maman bébé salami avec base avec des muscles d'ambition OK donc abimi tolo munene tolo penza pota mo munene masala singa bimoni na ya wa sona yi kuna je makasa ke libana na bela maman na fibi na pota na sous la l'esprit sur tel degré pota na degré mutu ilungi maman kolokoko oto mona ki jeune fille wana banda ko ndila yete osko to moni mususu OK on va masa ki oui ba sala ya ngo ou le nous sabiteti abi ko lo ba ngoti ba obeta abo frappé l'esprit ça il frappé la culture esprit fona fiba kaka ki biga na c'est autrement salisate c'est dana yaki na le molipota ici père en habité on a da aussi tout ça sur un problème té so qui m'a mené tout ça les gars qui toko le go ça te ça fait le roi mninga da sala na té problème ça té père en a qui na bien qui na ndo na qui na mbongo na pesi depuis le jour ni bien to comme je troisième jour photo qui ni Pascal to bana na Pascal fuye bana onkeninga na Pascal pour kimi na molimo ya kikuluna amna muibi on a eu la naku kuna ko muiba parce qu'on a Pascal on a Pascal nous la sema na fait bon il ça on a pas iba partout ça ba to ba iba bana Messi fi ko ba iba na Pascal na ko mana pe ntasika a Pascal na ndo iba te kina so de do na cho de do te wata de do ba zaki na bolega bona tuti ba kututa pam wa pardon maman suzana moko mbongo oyo sana mwana mwana muka oui barakis mbongo oyo sana mwana parce que to so za mbongo mi se funga ba kuzana mbongo mena oyo ba monta oyo sana monti mena oyo ba ki si mo izo la saki yo sana mbongo so na tuti yo na singo pardon na mbongo ki il va être plus de 7 personnes na Pascal Nkolongo si vous mbongo 400 000 moi zo lila ngaza ke ona zo lila ngomna yibi muno otalega atemi musika me oyi bati ngamna yibi mbongo badwa na Pascal ayo tambula bona mbongo utambula boye mbongo ngamna yibi ona otalega na misu to na yibi masala yesinga bite ndo yibi lelo lo bisco photo ke fili to yiba avec problème ça te tokindo yiba donc mo kina mais ça risque na muyibi nina yiba na Pascal wana na muyiba parce que to kina magaza ba wa to kina magaza ba chinois ba indien moi bokoti boza ba lo ba pantalon moi ba mususu moi a koti boye ona kati ba maison na ils ont l'esprit de contrôler kati ba maison oya ba wa et ba chinois ils ont l'esprit de contrôler ba jean ba jean wana ndi ba contrôler ba maison OK so boko tu wana fa boyiba fo ça na manda oyo boko kota wana OK kana boyibo kota te yoto kotina masana bi awa ndi to kota boyo yola nanga sima ko ba sorti ngabite yozwa ngana mona kuna musika pona ya koti normal pe koti alo commander bango papesa pantalon wana pesa o ba miseli ba pantalon donc pantalon ba lo ba pantalon bindako lo kwa mtengo soma na mbongo sima bimi ngaso atemi ça onga za ko mona suba lo mona ba primo ojian itelemi buyo taluka na musika moto musu so komisa kwa mai kwa suksa ya koti kwa minini tonga iwa sema ça joie tuki
qui peut t'occuper à l'aise. À foutre l'outil. Tu comprends bien? Bon, moi, bio, tu sois qui wana. Ah, mais ça, tu as ta place dans tout le monde. Avec la personne qui est ici, mais quand même, tu es là qui est là. Tu veux changer ce que ici, quand on place mon bonhomme, il y a combien de côté. Quand tu as un côté, pas l'aise. Mais ce que l'on a dit, nous avons battu. Il y a un côté habillé. Il faut que nous soyons bien. Il faut que nous soyons bien. Nous soyons bien. Boss, pesa nga pantalon balo ngandi, pesa nga pantalon ba chemise na chemise banini, ba kangi nga pe bilamba pe bien loin na sobi. Azo on pe na mimi, on pe bien na bimina. Arrivé tu lu masko muntu o ya ko insinga poto ki loyiba. Na yo ni ngam ko lona ki ndate ya kinde ba kanga ba beta yi mo ite. Amimi na kalu fungula, wana sana. Ba mimi siku na kalu fungula. To mimi na kalu fungula siku atiki na ko bamba. Na yo mwana na yo ki disco ko ta mettre a pe service au kisi. Akuna na koto to kine na cimetière. Na singa maître. Koto to kine ki kuna muntu o ya bete ya ko bima na ye ba kanga ki ka po mo bima ngam na bimisa ye ngai. Ubimisa gende ya kange futu ku sangisa ba mboga ke te ko banga te ngamo na ubimisa ye. Yo ka 4 jours yo bima. Yo tu nga masa. So ye kuna na kinde kuna bigi yo ba kange o ubimisa ye. Obimisa yo te problème exact même ni ambo e mo ya wana bena bimisinga leza ya lwa colonel le père ana za ba rôle ni to tuna bandu ba misanga aya lwa colonel abi eta mtana prison za wapi bisika ne to azali ya oya obimisa mute pomia te yo vanda sku anu pesa bula biso ko ndo iba na yo faut ça mingi na esprit on a entambo na funga na guider pour réussir otoki ngayo na bakanga na bimi isa musala na nga moto ngokuta musala na fuyi ba nyonyo to sanga na père no la sobulu gina ko tuiba ko tawa ramon to iba biloko to iba biloko to chona ba pusu to iba to chana ba pusu to iba to chana ba pusu to kina mo to wana mo tina ka si to anu teka ni biloko okota formule oyo akotira ki wana biso to ibi amuti to akoti bando iba pour que dana pousse avec kuna nya ko da nyonso ngana travailler ko so ki no saba batak le bubu no iba no yena abena temi ando tele kana da ina pousse na muta pousse si ba porter ba yo chiblo na ba porter na muta pousse tu peux se dérouter tu fouter comme ta mutuka tu non petit na parler tu comme no ngana pe anu abi o abi ngo yo tika ni ngo pe no tika ndingi na ngana na teki plus bas pantalon la bilo ne la teki et avec ton no vivre et ton no vanda na et ton vanda ay singa bi ne sa boye ko ibanga na ibana butu tinga ibara mo butu na iba to ko faso yo ibi na ngana ko kamuti nga misana bo moti na ko kati to ki ni be butu ba faso ina tuta mutu na sala bo na ko kati na sa biti masa nga na ko iba bina na ko kana muti na fula so ya ga esprit na ndenge na zalaji ibu iba buna ko kati abindo sala ndanzi lu ko te poso ngi apa ngabi te na ko kati na iba te ba ki na ko luka kisi musu ni o iba na iba te ya ki be ke to bigi tinga na zuma na ko ta pe na so ani bien na o iba na ko kati ai singa biti problème ez to ke ni no poso yo ko na bisi pe tinga na ko iba ningi o iba bunga na ko kati ngai ngaza mamna sa cachette na bomba makamu to mona ngate sa luna ko kamuti esinga biti so za ko so lungwa na force wana esinga force wa mai ya nzoto no ni bali utia una kacha ya ninyo ya kalibaso ya mkeo umona uza décoder na force nyonso to atake una nzoto sho salizati parce que dina chaki wana akangi ngai nyonso tu ona bandaki oluko sa na fonction na zaki na mwa million tayi bisanga bi mondo sale logo mungu ya nyonso tu kaki ba kotini to kendaki ya monyo tu sa abanolina papa nga sai usana bili na tambula yo isanga yo kangi na force ni yo kangi décoder ngai lobi na to pesi nga lwa vertige lobina to na la muki na keiti kuta mwa swana
Maman to komi otamo moi ça sanga bi moni o nyoto salaki isaka na maboka père wa yo pour réussir faut que nous sera makolo père wa no ya na mo abi et que je makolo papa wana na na monde ni abi ke ndo ko zo makolo papa wana ya kana ayebi mi pe wana ki azu transport na ya na ndako résoner tellement makasi na nous batanyo na sembo mama nganyo to pe lu ga ngafuna ba riga père o bon papa o wana abisa ko fi ba pota mi funa ba ali tina komi wana na ndo flatter habiter pour na peur na zo pour so ya pouvoir ni tout na zo ya pouvoir na zo ya pe oyiba bi aya nda na so ko ti we ngaso na hotel le so makolo na ye ya so ni asi makolo e o zo makolo na o ani ataki na so yango na so ko lamba na mo kwa za ki na ngo wa kitisaki e o zo ngo akati bouton ilamba pour la jouer bima biloko e o zo makolo na e zo bouton bouton no mwana na la été habité funa ki de kamba mo ti ko tamo mo swana pour ngale to en relation et o ko ma siko ko tamo mo so to komi ba bi e lo ko sali za bien mona bouton ni la ma bouton o isa ye mo bima et on mona ba jeune fille belé faut ki ba maka surtout ba bi wana mona montre na ba jeune fille moi vu la mana pe si ko ta camarade ba mo ça échange à bilamba moi même si na été à l'église na pexia ba frère moi mtu wa ina kana yi wa ina problème na mais bon ça échange à bilamba ndeni ya la ti polo na ya la ti na mana yi non il a mis ça sacré moto qui na obligé ça sacré donc na yo je mon ami meli tu comme pe la maison à travailler ko travailler père en personne abi yo mtu boma nga biti nga na bomete yo senga na biloko pour na retirer pouvoir na ngai o nga za na na joie à la maison on mérite mon là na c'est un sacrifice yo mo boma ni bido mbo no ba to esprit nga na to esprit pour na no boma yo senga na sa ni na o senga na sali na bomende yo ko change mère la bango ko pesa nga ba pouvoir le choix bini ai singa bi ndo za no ko bangelo te nga mo no eliminer ba o tena nzungu sacrifice il est nzungu na tena na kata liste ya bato ba kufa azo potisi tonga yimo kwa personne yo bima maître ayo bima mwana o trahir nga vite na trahir yo te ndo yibi makasi na nganyonso amti na trahir yo te wana perto yibu biso ni yibu ngabo abano la kinanga abi nga na kufa mais yo mona pasi o tika lo réussite na vie o bunda uzulu kutinga isinga bitepe ngana uzwa o yuzwa ki amanga na uzumisa ngaza problème na ote abi yo ke pa na mo senginga yo senga pardon mais ko mu ko trahir ngai moni mamu ya nzambe mamu satani za ne monte na kata satana trahison isa makasi monde satanique pe wana ni mete ngana ko trahir azoki nga lokola mutu oyo akosunga ngame nzwange ngala zaki mabe plus que zaki na poso salika mabe donc pour ça na ngaka ya kufa ngala moni suti pour ngana retirer pouvoir na ngai ayebeke ayo na numéro na yo zeluka chi ngala yo ko soit bila bouton o yelamba o ngala o izaki o na zoki pa na zona bi mission on a kata nzungu mission yo milango numéro na ebisinga bimilango to na mila na yo retirer ba pouvoir na o ya zalaki nango na ba pouvoir nyonso na yo zwango so uvaki mki moi oka misu bando sa comme te pila moto wa misu moto makasi wa mena ebi témoignage ni apesa liboso otsona na waka ona ndola tana loboko ya mwasi histoire na boaka na tangi na misu banda ko koma okay et banda ko fait ko mabongo donc comme bongo bando tout misanga tu ne sais pas comment bonne ti moi ça na isinga mondo za na pouvoir nyonso na wa père wana izao na kati ya nzoto nyonso tu usimisa parce que na komi na yo longwana na komo na zo misiko pale longwana to sulu pe te problème ya te na zo mi pale to na zo nda na la te junior o ka bespa ba to kufa moi même souvent ni ko solo ko pola itabu solo pola makasi bona itabu pona ni yo mo kandu zo kan moi surtout ni solo pola bonde ni habité surtout yo ba moté solo pola so ni l'esprit o père wana na sala no sa mingi bespa ba oui
Quand nous vivre tout dans quatre cimetières. Alors ça veut pas où est-ce que tant que l'esprit on a l'esprit on a ce qu'on va comprendre bah moi on l'a ce qu'on aille parce que on a jamais mettre na bango hein bah moi on l'a ngai parce que na na mandat parce que na joie qui force là moi je veux que on va na bosati mutu moi pola abimeli ou tel comme bang on mona vanda bona lali na osati bona lali na bato ah bona na simba bo escalette moi ça va pas trouble mental mon bas de sang na yo lumwana na yo so na so na kota mer wana kota pecho na mwasi na sina tala so na moni a éviter bilo wana nyo sto mona yo so ko commander ba mba yati bo yati mais ka ko commander simbate comment là bango na ndo gangila na so ko autorité likolo na bango na moni esprit ni sato ya ba ku fi bimeli ngana donc bimina maloga ngira no mwa bina mona bino lisusuti nzelo boye na kangia ngo donc on ba bongo usati kati na bango mona libumu ilogo isati michupo isati ilogo mote isati kati na bango na ntot na bango mwa banyoka bazobi bilo mwa place wala mona mwa désordre donc na zongi sima na fuka mina no singa bolimbisi et simbarati moi tu vas disparaître ba mo azumi su ta fi wana na isila papa mama na ko batina azunga sinda kutina ko molala na zunga ko ta mama sina ko mako lala kuna kula mka kuna so aza kuna esprit na bayala ti na yo zunga na esprit ya va bi il faut que na cimetière OK ne muno ki no so mabili mais faut que on la butu OK ne so mabilo ya na mo mabilo na ki no so mabilo na nem ki ni no pouvoir na ko na su mabili na ina mo ko fana kota na nini na cimetière ils na ba barrière ça ba porte le faut so mo dépasse au côté là kuna vous allez monter au mimayo dans la commune cimetière ils ont une porte moi nene le porte tout monde en mingi na ba rapport misusu ya ndeti ba compagnie ba rapport tu minene wana ya arrivé na rapport tu wana minene ba garde mazaki wana ando poser na ba question alors na awo lukani ando répondre ba ona awa na sali kambati ndinga biyoza nzilo kotati so tant ba na obimisi lungi ya maître kwa bandaku ya zaki wana tona bimisi lungi wana ba singa ba fuka mi ba maître to le kisika yo kotina ka facilité na zuma bele na bimi perlez tona bimi na yo kumana ba yo sa ba cérémonie na ni moi so na yo isanga bige ba cérémonie au pour réussir faut ça ba sacrifice ba tunisa bana basi ni balé au baza vierge na mwana mobali moko kwa elimu to moi cité faut ça ba sacrifice na tuni moi so na bi na ça sacrifice ni na kila sacrifice ba nzoto mbala mbali ya boya vis-à-vis avec oui c'est sur mambo niveau yo komeli oui c'est sur ba niveau o teke o ça ba sacrifice le kola o yo ko banda ko sala oui ça va sacrifice faut ça en esprit nga bingana zam du monde zam esprit te na limorate na pomorate ni te ce qu'on ça en esprit na ndenge ni avec des problèmes et ça te yo kende to la kisumi ni nous ça yo zo na zongi na tiki peni esprit ni banda ko déranger mal souté on va d'après qui 3 jours 4 jours 5 jours yo zo quand yo zo nga ay singa les problèmes et ça te to kende to kende ngai na yo to ko sa ba sacrifice wana to longwa to kena ba moi a cheche alemba to kena cheche telemi wana na yi to vandi wana pe to lo so si a ese ngami no lata ko la mwasi ya kitoko na ko tana ba on peut se marier tout ça ba sacrifice là on ça ba sacrifice non yo ti ngai on te ça ba sacrifice pour baro tumba mabiso mto pesa mo pouvoir biso mto zo accord nyo tu ya baro ya solo de baro pour evoluer yo bino mbusa le non biso nyo tout ça la mamo tout ça ba force tout kanga nyo tout ça ba ama ba tout ça ba chance ba tout ka moi ba tout mingi fi mingi moi mais ça n'est pas so ba ke ba ta ka bien ti
aboya à l'église na kama makasi moi mutu so bo église malingi ka ba alinga ta ba fête abiya te so ndeta bo fête mon anniversaire surtout ba anniversaire abi awa biso to ça ni ma mioto awa pour me ça te akoti vous chérie maman ko so te vous chérie mais awa na colonne e ko abika ya ngando ngana mona bika ya ngando mais so mo muntu normal omoni lote mais aza mo ça bika ya ngando na nzoto akoti penga ba tika libanda ya ko sa ba service na e ta akoti muna ko sa ba service na tika libanda so ko tika na tika libanda na mona pembeni ya ba amona moto mobo izinya ututuntu so ngamona manomi tuna ngabi ba o mona moto ko izinya ututuntu isa ba tu is église moto ki nozinga ba ribo ibalo ba ngisanga na minute esi ngabiki ozo na suda ba sacrifice abisko ba sacrifice amite na jon kande na kotaki na jon na mupepe na jon na ba mouchoir na jon na kacha ya moi surtout ba fio ba la ya koti na kacha ba ato se soulager ensuite papier mouchoir assez soulagé c'est ça par mouchoir ma boîte na katia ya ba atibia na katia ba ya récupérer ba papier mouchoir wana na katia ya nini ya ba garçon ba kina osuba wana a récupérer ba masuba na ba mo to bimine abi yo itika lisiko ba sacrifice na pona accompagner ngana ba osuba ba sacrifice na nga bandakala ba fille na ko osuba ba sacrifice na so mabota batu so atanye na biloko biloko ya zwana kati ba nzoto basi esina biloko nyoto o mona wana nga travailler ande an na pesa ba ngolu ya na pouvoir yo zonga na bisingi ko biskuto na yo kinde sala ba sacrifice sala ba mamunya tout ko nga bité yo ba lo compagnie nga iponga na yebi biloko te na binde ba opérateur ni nke o kinde na ko ba sacrifice wana ponga na automatique pour pouvoir wana bidanga na réussir ngo bien pour voir dans bien en autres est-ce que problème est ça on se mal te on se mal c'est bien na pe tourner sur ana tout ce que pour nous on est bien voilà c'est puis là ni nangai moi la mère wana bitinga na on se mal yo problème est ça on se mal yo le mwana tout mon côté na l'école tu vas vérifier na l'école pour tout soit baba sur basa vierge ni balé tukutana mwana mobo ya pembe tukutana jeune fille mobo azaki vierge pour te joyer ndi tu olika na sacrifice toto komnywana et nous bébé qui est vierge et ça va dire mbo kanda bola kisa qui est za vierge ngana otamwana ya lokende en esprit au comprendre te que oyo aza molimo ala tinzo to mutu pour comprendre des arguments passés et arriver que avec oyo aza vierge na camarade ni ba tambo na vierge donc soko sali mission na mbalende ya la réussite faut pas éliminer ba mi bali ya tuni bon na tuni ngabiti funa éliminer ba na bo moto to na molimo abina molimo abina molimo na so ba ngo ndenge ni habité za jemke pour yo réussir ba na molimo za jemke abi jemke na ndenge ali faut jo des moments ya footimo tia ba ngo ndazo démon foutima cha bango ndenge ni ona banda ko yeba te ndenge ni na bozo démon foutima pona poser liboso na bango ko basa berere pour ngana réussir bango ay singa problème ezate ngamo na l'action ni no tsala abenga mpanzi afandisi na abi mondi ba ok et para bango nyo surtout na poser molimo mo wa mabe ko temo na mwasi ou elboso na poser molimo mabe donc on dit c'est carné on dit c'est carné on dit c'est carné on dit évoquer siko on c'est carné la force moi au moins il va zombie on zombie moi ça pour ça makila abi moi ngani na za boy kubanga ngati ni okoma na osunga yo ni no aider pour force oyo ekibu aider pour bana mbale bana basi wana ni bale bazala envoûter esprit moi mabe ba lutambo isabango Jaimba ayoti na l'esprit moni balé bana me on envoûtement et on a pas tout mingi okoza na bonzambe mon envoûtement mo ela tio envoûtement mo makasi ela tio et qui mission zela nzambe diable azora mutu o azana kata nzambe te so za na kata nzambe ubundila ko lukanza me satana ozona pasi
Satan même na kata distraction pour récupérer ba âme. Et bana ba suana bana wundela ti. Bana lukanza miti. Tant on utilise l'esprit envoûtement. Kota bana ba mona moi boya komi teti mona za respect mais mona koma teti ça monsieur la lindo kité. Mais ça envoûtement mo bala ti ba envoûtement na mingi pela ta mami na quartier. Moi je suis la quartier où nous sali et ça la maman moi za ndoki. Maman na maman moi boye ala kindoki na opéra mingi na monde kindoki. Et arrivé que à là ici moi la jeune fille moi envoûtement on est l'autant que cette jeune fille est minérale. Donc à là ici bon envoûtement. Donc à là ici bon envoûtement habité n'état de tout si dans ni bala ma bé pour violer ba on doit la air tardif. Ba on qui a pas parenté. Faut tout est cible on a pour et ça la permission la mission au côté pour tout ça ma bé. Ça veut dire moi aussi bien moi na mon bali oyo ayo la bible moi na to sa moboti na yo banga moboti na yo ibaki moboti azanza ndasi ça veut dire tant to longolo dans la connexion wana ki to sa papa na mama te ça veut dire ça porte au biso de ça ni to côté là et arrivé que tant atini envoûtement là yo le cas des jours moi na komi teti na ndako akomi mabe mamnyo te ya ndako on sala bisuti weza ki ko bima ya mo bima na désordre ulakati na ndako banda ko ulakati ya ko mana butu bakindaki feti mona kati ya quartier kaka ba jeune garçon mama de ba mimba violer mona atie mulangi dans autres mona ko faire place et envoûtement premier sacrifice le deuxième sacrifice envoûtement batindele esko camarade na ye ndi bakinoko kumé kota bakuluna ba moni ba beti ba machete na kati ya butu ba bomi to ba bongo mingi na butu yo ko masko sacrifice ya mwana mobali wana ponga na retirer pouvoir na ngai na retirer pouvoir ne to ko ma na sacrifice ya mwana mobali wana to ko mo luka so mwana mobali ni oyo amona na nzoto ya mwasiti to mo luka yo kuta na mwana ya 14 ans arrivé to mwasiti so poto réussir ezaki moi passe OK poto réussir ezaki passe aux familles mobile banda obondela à la famille chrétienne souvent moi oyo ando sala mangana ngana na pera na mondo wana te donc to sunganga makasi ezali mwana mwasi wana mwana ya mama wana bando sunganga pona kitubu kama ito zwa mwana mbali wana oko makutindeli muta envoûtement webike envoûtement o eza diré pour envoûtement so eza ba diré donc so mimi na erreur na diré kingandi so comme na erreur wana nem te poser les ba problème makasi arrivé que envoûtement de te poser pendant une semaine l'esprit on était moni pendant une semaine pour une semaine on coûte un problème moi makasi problème on est coaché mabili a envoûtement on a essayé envoûtement on a tiré ça envoûtement moi makasi a coûte un problème bien accident moi makasi on fait un accident qui n'a pas peut de si ce n'est pas type envoûtement so tu envoûtement le moi mbali wana moi lobby envoûtement ça souti moi mon père a envoûté et bana moi que muto a envoûté arrivé que tout à l'heure si oui bana ko la qui c'est envoûté mais pas nécessaire si nous on est nécessaire wana moni ko moni min to no moni na sima bikoshi na ça toi le mot est ah moni ba na butu moni na mona do pela boye na bité so ba c'est vraiment ba titi hein moni ne pela ba nyama mo wa do pela boye ba mimi bito do ba ba chassis so sinon na do la ça ah moi so mo komi pembeni na yebo moi sinon on est kufi il a accepté moi qui envoûtement ça le souté au sana ici habita o tsaka ke na luka masa to sa ndo éliminer ba mo ali mona mukili habiter problème les athées yo ko savon mais faut tikara ki to jouer un esprit faut to gagner esprit ne bien voilà merci pour lelo to sukana awa esenga bo éliminer mo mbali wana na bo moto to na molimo akufa ki to akufa oui, donc ça va des procédés au token témoignage. Les témoignages, mais à quoi qu'il n'ait ni d'être oui bah il va n'a suka
liloba nanga soka naosenga bandeko nanga kati na nkolo tokangama na yesu aza malamu ndeko bomona pembeni wana azalaki criminel opere na monde ya sorcellerie inconscient oyo ezalaki na ndako otindikama na bato eto na yo comprendre na komo opere mais na ndenge ya spiritualité ya makasi koleka bato bazalaki déjà liboso na ngai. Donc il faut te faire attention, mon désir au bébé mokili, au tout mon désir bisouti. Tu vivre dans kati ya mokili mais tu sais mokilité. OK. Ndeko na nga bongo la moté m'a changé ma kanisi na yo, nzamba za na posa na yo. Ezaki un jour o ezaki mutu bazaki onyo ko la bando moni sa passe ko la pauvre Lazare, mon biso na to la papa Abraham azwaki grâce azwaki ngulu. Tika bato ba moni lelo ba onyo ko la ta usangi ta bazul ba moni so passe te busangi sika ko la le sikizangi sika opanda usangi mbongo mezana kimya likolo ya tron nzambe. Mutu azaki na mbongo azangi ni mai ya pamba. Et mayo tozana mona mokili yango eza liloba nzambe liloba oyo eyokambo lobi sika nyonso tozali mokolo moko oyo mutambonga sengi ngolo papa Abraham abitinde ta Lazare azonga na mokili aisa bandeko na nga bashege bakuluna bacriminel bandumba bayebisa bandeko na nga babongola mitema mpo bakoma esika oyo nga nazali te eza bato ebele bakufa bamonoka na buzobo otikalaki nango baza mposo oyo oyebiso me nzela oyo oyebiso eza te nzela oyo oyebiso eza te mais bongola motema na yo changer makanisi na yo témoignage eza te mpona koinvente mais eza mpona koédifier mitema ya bato po bato bazonga na nzela bayebake yesu azosala bato babongola mitema bachange makanisi na bango. Oregreta bana misato bakufa? Bon, naregreta po mona bango mpona aboti te amona siko mwa oboti ya te fo nayebi te fo nasala bofande dernièrement pe awa tutoko kozana kamobwe awa ACP tozali mpe na sika wana misino ntango obeta bamasolo mo abetaki wana na bia nzambe c'est que monde ezaka mystique. OK. Merci beaucoup. Tokutana mikolo koya numéro pasteur 089 99 27 616. Merci. Tout ce qu'elle a branché dans les Nazaréens de to kozongi la frère on poto eba mwana mobali ana suite neza kindingeni parce que frère on azwa kimia mais ko bete likambo so na conséquence ata bongo motema mais lelo trois bana ba ibaki spirituellement lelo parfait trois bana na bomoto est-ce que à part trois bana mon na belaki ya soli zeka trois frère on bota so ngoye bango emikolo koya restez branché papa Guy la bala maman Lauriane bambota na minango yo Nekab, ma meilleure vœu, na Marlène Bouilly, pourquoi pas maman Betty Kokelia, je t'aime beaucoup maman. Merci na maman Betty, maman Foura Tabou. Merci na papa Kaïs, la bande connaisseur, na Lingi Binomengi, Alain Kiaka, la Jiramoko derrière la caméra, ciao. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete